Ria. Vraiment, débitez-moi. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza peko. Chers internautes, ça c'est l'organisation qui se passe déjà depuis le matin. Ici nous sommes déjà 8 heures au couloir Madiakoko, couloir il y a Papa Wemba vraiment, donc organisation de Salema Awa, Binomo Bozomona. Voilà. Bonjour papa. Tout le monde est dans le couloir Madiakoko podium sur place. Bonjour, soit en mouvement. Qu'est-ce qui se passe et puis l'organisation est en déni. Tout le monde a kuna bazota banderole, koto bazobong sa podium. C'est là qu'il y a anniversaire déjà une année, il y a beaucoup. Il y a un quartier qui va seulement messe. Les années, moi, et ça les 3 jours passés, bandeg les 20. Ok. Lobby, madame la Pouille à BBC. On le lobe, on a abandonné Katana, le lobe messe déjà à 15 heures. Ok. À Saint-Joseph. Après Saint-Joseph, tout à Awa, pour les familles qui font la musique. La famille biologique, c'est-à-dire les Awa. Après Awa, on a stade battu à la place de la monument. Na stade? Na Yandré qui est na stade à poser pierre après donc promesse ezala qui fait na ba autorité pour na mausolée pour na Papa Wemba en tout cas et ezokoma résolu. Ezokoma résolu parce que Yandré azotana pierre pour na quartier et qui parce que un monument battre la stade après mausolée. Quand tu achètes ta place, tu ah, donc il y a un cimetière, il y a Gombe place. Ah, ah d'accord, oh, bazo sala na stade des ali monument. Ok. Merci beaucoup. Merci. Mais awa ba concert et beta viva la musique ezade en Côte d'Ivoire. Viva en Côte d'Ivoire. Et qui nous souhaite Tikali. OK. Et puis Bansia à Viva Bazali. OK. Donc tout les gars à Viva. Nous allons poster à Bango Baya. Pour reconnaître que Viva a absolument impliqué dans la carrière na ya Boyana. OK. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que contact est ali na ba ancien ya Vivato et Zaka Rabino Bolase appel? Contact est à Bango. Ah. Donc toi oyo beta oyo ya na presque boy en foot la na ya ndero pesa mo. OK. Merci beaucoup. Voilà signé ko tatina katia fungola. Maître afungola signé ko tatina. Papa, il obéit par rapport à l'organisation tout ça toujours na on a yo zali au four moulin aux pesa ba instruction ba banderole ezonga biso tokizaka kati ya vivre ya muzika lokai malgré viaki atiki biso toujours reconnaître azalaki moto monene vraiment musicien congolais yango ndomona mwa manifestation ezosalama awa po tosala anniversaire na ye eleka na kimia yango moni tota alobi bambula ebebisaki omesamaki do ezingai meza te nokuti deja awa
plein déjà bakiti biloko tu ezali déjà kotandama mais lokola moni ebisaki lelo kaka nde makambo ebandi na 15h toza na Saint Joseph ande kopa osala mesi wana après oyo mesi soki esili biso okopanzana awa je crois le 28. Pourquoi makambo ya Papa Wemba ezalaka toujours abe Koko? Secret nini ezalaki entre abe Koko na Papa Wemba? Ye azali neti naobenga neti azali neti père spirituel, il a fait beaucoup quoi. Azali père spirituel, il a fait beaucoup de mariage, il a fait beaucoup. Il a célébré Merci beaucoup. Merci. Bonjour Natif Yamatonge. Vous êtes Natif Yamatonge to koselio makam. To bana matonge ne toza. Bana moloka ipena. Bana moloka ya moni tozuba kiti to na couloir déjà. Totala ndeni makambo ezokendela parce que mbula yebe bisa sofeti. Tellement mbula tozuba leki na biso so bana suka bakanga mbula. Mbula ebeta sur le lote polo de BBC là biso déjà masolo. Donc moni so banderole kweki la petit bazon ça tout de banderole. Comme ça mise en place et kota déjà et banda déjà ya mo toti ba kiti awa to ta ne masolo ekene ya mettre bola otoloba. Nous avons un peu fait loba, comme ça, ma fête est bien, et elle a dit il y a 100% star, c'est ça. Ce qui est moko ya curiosité, aux Congolais, aux Hollanda musique congolaise, awa Papa Wemba Zate, depuis il y a de cela une année, les coquilles juste les 24. Nandenge o yebaki Papa Wemba na rang o azalaki sur le plan mondial, sur le plan international disons. Est-ce que remplaçant moko déjà zali oyo azo tombola drapeau ya Congo le lenge o Papa Wemba zali ko tombola? Jusque là na mite c'est question ya baleki o bazali wana ba prendre conscience parce que moni liwana e dimension mondiale oyo de monaki par rapport na rang na e na musique, ça allait tellement l'école. Alors, balé qui va jouer bien sûr, mais il fallait bâtir ma polémique, moi pembeni, je crois, remplaçant Aya Mbala Mote, relève ça la malème. Nous sommes parce qu'il n'y a pas relève mon direct, mais petit à petit. Bazawana bafali bazuza mwa ba dimension mwa makasi bafere bazawana okiti makasi na bafali bakofi bazali wana baba bakofi barataka masolo déjà parce que polémique ezala tellement makasi andima ba yana bangote OK moi tant on dimi ya te leki ba on dima te on barataki déjà on susute le singa sko baleki moko boye o bazo bima bafali bazo bima makasi bakomi pe na mwa ba renommé moko international peut-être bango. Il va me coller sur la zala qui a été polémique et bombarde bango déjà. Ok. C'est ça. Conseil nous groupe sanabale qui au bazoya lelo na musique bakoyi ko se comporter ndenge nini po ba luka ko atteindre niveau oyo Papa Wemba lekuru lever musée azaki nango sur le plan international. Aba la polémique sala ele kebele ba featuring et bakisama de façon que Combo et Mata parce que musique congolaise surtout zolo baké et ezokita la musique est quittée. Parce que des musiques na biso et par d'autres na inconscience na biso peut-être. Musique ezali ba fali na bazo bima to mona ba conseil bazo beta ba fere ba petio ya matete wana ba fa gaz bazo ya na ba mpenda. Bazo ya c'est question de prendre conscience polémique ezalaki tout ça mukolo ça na ekene malamu ata na bible eza bongo so boy go tukima baninga yo peza eza nul ntondi mo peza bana moloka ya partout dans le monde ebisi bango nini ouais na poto baze belé kuna nasi ba petit il ya banani bakenda kuna bazali je crois auto sala bango pe ba sala wala na pe de près peut-être pe ba célébrer masolo na bango pe kuna. Donc, il y a des cœurs na biso. Comme ça, c'est bakita déjà awa. Quand on a ma solo. Ok. C'est ça. Merci beaucoup.
Artiste tomoni awa na molokai tomoni ba photo ya Papa Wemba banini ozo sa nini za ba chapeau c'est là chapeau donc les aboyés chapeau ça là pour commémorer l'anniversaire du roi Vieux donc ça ba chapeau on a boule que non visibilité ça la macasse pour ba banderole oui c'est bon mais tout commence par la tête. Et comme je suis artiste, comme l'artiste ne meurt jamais, moi en tant qu'épiman, artiste et plasticien, je ne peux pas croiser mes bras. Je me suis décidé à ça dans le chapeau pour honorer le premier anniversaire et à vivre beaucoup. Vraiment. C'est quoi l'organisation Zandenia? Est-ce que le départ il y a nécropole les alliés, tout quand concert et bêta manani? Départ à cimetière dans le nécropole de Salamaki. Ok. Sur le nécropole, mais ça peut mettre. Après, mais Mamou Bandi. Ok. Maman, tout le monde a préparé pour ma début. Maman a aussi préparé une chose dans la carte. C'est bien, merci beaucoup. Merci. Balola. Un peu commis Baoba. Mas uma mãe não come de mulher, Ria, vraiment, débutez-moi. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe